bien dans la famille pauvre. Na utaka na masina si forgo pour na goya ko soutenir Fally Ipupa di Cap la merveille. Marabioche de pipe de world. Tala modèle basalinga. L'état na zo solana sous le kauka na yoka Fally kuna a annoncé pasteur lité akanda ama. Kuna ndenge nini? Ngaya yo yebite na zaka peu spirituel ba warion. Et puis na podium wana. Tango mo déjà muta komi na podium. Faut tout na bateau baza wana. Batou na yo baza na minene baliaka bafufu elala. Elali saka bango baponya makasi pour ba minene bazo ke notorema bende na ba poto ngai ba melaka. Boubou Liondela s'il te plaît. Botine de la Boubou Liondela vidéo oyo. Ako futa bilamba na ngai papa. Tala Boubou Liondela nga booking a lokolo. Tala Boubou Liondela nga booking a lokolo. Boubou Liondela musala ngwa sécurité papa. Nga na tamboli monde entier na tout le monde va payer belé. Na mona sécurité bo aider. Le mignon aïe. Mokile commune Sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez les amoko. Ngana ibisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement dans Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tuomona babilo kwa kanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mwana bagay. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa wako nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez les amoko. Bonjour, bonsoir à vous, fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette belle émission. Sur notre chaîne Mosakoli Shako TV, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de nos programmes. Babi, émission culturelle, émission politique, chaîne moko 100% chrétienne. Donc, mais là, nous toujours news moko original, émission moko ya qualité, ya kitoko. Et déjà un grand bonjour à mon boss, Papa Michel Chako et Maman Julie. Sans oublier Montréal, donc si vous me recevez 100 sur 100, c'est grâce à lui. Yula Kinyambi azalra toujours wana pour nous fournir bino les meilleurs. Les autres ça la analyse par rapport à Makambo ils ont comme l'artiste na biso na RDC ndenge scène outi ko la artiste lité ya Kanda akenda ki na concert ya Fally ou azala ki invité mettant en mata ki na scène des autres salama ki makasa za ki vraiment menacé. Donc ba bundisa qui ba tomboli écoute depuis pendant ba bois qui est inacé donc azwa qui vraiment ba blessure bilamba et pasuka qui donc concert wana et botisi makambo belé vraiment donc ouais c'est petit ba fanalité ya candidat ba artiste comédien pe bazwa qui temps pe ya ko s'exprimer ya koloba parce que ba sepela qui nango vraiment té artiste localité ya kanda azala vraiment humilié de la sorte et lelo na invité mon spécial donc Yannick Dikambala babi moi na ya Daddy Dikambala hein personne déjà à Tikabiso Yannick Dikambala fils à papa avec qui on va beaucoup développer tout ça analyse par rapport à Makambo comme artiste élité à Kanda. Bonjour Yannick. Bonjour maman. Est-ce qu'on mona sous lelo et ça aura toujours un grand plaisir tant que tout le monde a appelé lelo ko yamba na chaîne Biso Mosakoli Shako TV. Bonne santé, bonne vie, évolution monde artistique. Ouais, santé kitoko na ngola nzambe nzamba zo bomba biso santé kitoko vraiment kimia ko sakana ti maki ba dia bulu bazo simba mais kimia au mona Daddy Dikambala mona tapis rouge fils à papa yo mona Ligue des Champions likamna mututse même na dia bulu
Vraiment, vraiment, merci beaucoup déjà. Et un grand bonjour à Tansi Touré, la malienne, et sans oublier King Song, Babi, le grand réalisateur Nakata Zambi, Bambo Tenayo. Fils à papa, tout sur par rapport à l'écambo comme les mounins artistes, l'été yakanda n'engé senu les gars nasi Rolanda qui en parce que ça vraiment baisse dans les réseaux sociaux le bami vraiment trop parce que l'été yakanda qui menacé, brutalisé même, balongolé depuis le podium, bois qui est nassé, a qui vraiment blessé. Donc c'est l'un d'engue les cas qui est ça là qui ont des attaques artistes. Ouais, mais malgré moni maman dans le bagage le mot, moni, nga vraiment franchement c'est l'un non pas sur ça parce que biso toza ba artiste artiste azara na frontière te ke yo aza mutu te artiste ara mutu mo aza partout mo lelo lité akanda so akanga na fali c'est que fala sepela na ye basola kitoko ozomona mama so moni ke lité akanda na concert wana c'est que fallait abenga ki pota muso yo sala mo comédie place wana nengezala kaka parce que za musana na ye komona lité akanda mati podium bata sécurité bazo tindika lokola soki ndenge nini franchement ngeselenga passe pas ça ko sakana te parce que biso bazo biso ndeti na valeur te parce que to sa musa moko différence ka boli biso zaka tamsu mungongo na nini po komona artiste et comédien artiste et musicien landa bien artiste et comédien artiste et musicien to zaka eloko moko différence ka boli biso moko ya muki ozomona mama parce que ton monde déjà mutoyer déjà na podium faut pas retindika luka bende na pembeni bo solo biso to kitise na se kete a papa a place nous ate kita na se wana a kita parce que za mutu olinga te bo millier na miso batu bongo olinga ngote mais ton mo déjà brutalité mo salami bo tomboli bo tindika même si ata bana na ye ata famille ata batu ba osepela na ngote tout ça batu ba osepela na ngote comment neni yana biso be papa na biso tande ba osala asali ni ozola na mama donc pour nga selenga vraiment pas sur mona vidéo bongo bazotindika artiste et comédien et lité akanda bongo selenga pas sur sakanati. Vraiment merci beaucoup ndeka botko artiste na bino a tout expliquer yé pesala qui est passé comme na moninga na bango artiste azala humilié de la sorte donc lité akanda n'est pas n'importe qui na kata RDC ça artiste o azwa tempé ko sepelisa ba fan na ye bana poto partout donc batu ba sepelité ba artiste ba sepelité ba fanalité ya kanda vraiment ba sepelité mais après concert tout le monde qui était ya kanda zo ki sous temps ya ko mata sous na podium pour na ko sala spectacle na ebité ba to sécurité ba sala ki bongo ba zo ki temps ya ko s'excuser to elega vraiment ndenge nini ata ke bino ba artiste ne beaucoup peut se sango mingi vraiment ndenge les merci maman moni tant elega ki bongo fallait yebagi ke lité ya kanda o mata donc des autres fallait yebagit donc hôtel ba des autres azo yemba mais azo boka misu ne côté kuna azo moi des autres sala makuna mais moi tata ko yemba ya kuna ezati mais ayebi ke amode elambo ba otindika o ezalité ya kanda ndo mona ki fali asilisi akoyemba abengi na postalité ya kanda matala podium na tango wana même si sécurité okange pour okange te otika mata ndo mona ki te ya kanda mati na landi bien tinenga lo ba fali kanga ekat fali bete selebe kanga ekat na landi tout eza mabete aboki mbwakela pa mutute eza comédie na ya sali oya moni ke toucher ke te oya bwakelinga c'est que ya diabul ozomona do aboki mbela te pa mutute ta sali comédie na ye fali bete kanga ekat eza ndenge ya sali comédie na ye après wana ba benani mukena fali babandi ko solola fallait que ça va c'est bon c'est que nasé comment on a art on a bata sécurité ba sala wana pour ngesa lingana pas sur sakanate comment on a venu biso bobuli yondela ve taka ve bi aibi biso ba leki na ye artiste de comédie aibi ba tutu ma ye tam sou faire tam sou ta ota TVT ma biso aibi vie pas aibi biso dans la station na ba combo nde to yebana mais na bilongi boye ve mon na biso ke petit nanga ki ngani fe ma boye to zakane tout le temps ezati mais ngana bakana ve wana petit na ye mabezanga na ngoti soki leka saki mabelimbisa ye parce que aza mutu aza na mabe na ye tamutaki na britala matana concert matana na podium ba moko bongo yo linga bongo te yango mona ke zongisaki mais petit pataki ke ko zongise bongo te nga muta benga fali neni yoko zabe soki tamutu fi azaki na nouvelle teke ese ayaki na invitation matana podium
ozomona veta musu pa yebaki wana te ozomona sikoyo esali mwa contre temps ya eloko mwa moke wana ndenge bubule batalaki mpo ipare ke nde nayoki baartiste ya minene mpe bazalaki bato mpe oyo basoutenaka biso mpe bazalaki ndeti bave na biso babedashu boss de boss ve na biso abedashu merci na oyo osala mpo na biso baartiste comédien merci vraiment ve tozali ozomona ipare ke ve na biso abedashu amata mpe na podium te bapekisaki amata esala biso mpe pasi ozomona me na ndimi te ke bakopekisa ve na biso abedashu amata podium na ndimi te me elongo na bapesaka na ve na biso ve na biso bubuli yondela alembisa mwa moke parce que babisinga fami ebendanaka mekatanaka te ata mabe eza nango yebaki wana peti na yo aza mpe na mwasi ana bana ozomona merci beaucoup merci beaucoup pour la réponse non de où tu expliquer biso par rapport à makamango elekaki mais non tika ba téléspectateur na biso ba tala ndenge scène wana elekaki après avoir kokita ya lité ya kanda après concert azoki temps ya koleka na média apesaki pe message alobaki vraiment pe ya mingi oyo pe boti makambe belé na tiki ngo tala image puis on va répéter bien nga naza famille pauvre na utaka na masina si forgo pona goya ko soutenir fali pour pas cap la merveille marabiyoshe de pipe de world tala modèle basalinga l'état nazo sola na sous le kauka na yoka fali kuna annoncer pasteur lité akanda amata kuna ndenge nini nga yo yebiteke na zaka pe spirituel ba warion et puis na podium wana tango mo déjà muta komi na podium faut tout na bato baza wana aloko bubuli yondela salinga yi mokonzi alikonzi protège akaisaki koleka na pamba ekoleka na pamba te bubuli yondela ngai ndenge naza boye soki otelemisinga na bato no nyonso ya likonzi protège je ne crois pas même ata une minute moto akobetanga sa te mpo bato na yo baza na minene baliaka bafufu elala elalisaka bango baponya makasi mpo baya minene bazokende tore mabende na bapotopoto ya ngai bamelaka moto akobetanga na landa bien bubuli yondela moto akobetanga na likunzi protège aza te tala bubuli yondela ndenge asali ngai tala asali oni tala nzoto na apanzi tala bubuli yondela omo ndenge osali ngai omo ndenge osali ngai bubuli yondela kati nga bilamba na misu ya bato nyonso bamembre nyonso afali bazalaki na bazomona abeda chupe babengani ye bubulu yondela na bato na ye wana ya efufu eteba wana ya minene wana tala bubulu yondela s'il te plaît botindela bubulu yondela video oyo akofuta bilamba na ngai papa tala bubulu yondela ndenge abukinga lokolo tala bubulu yondela ndenge abukinga lokolo bubulu yondela musala ngwa sécurité papa nga natamboli monde entier natotamona bapaye ebele namona sécurité aboye te oye kofanda na biro akoya kobima na miso ya bato ndenge nini papa tala ndenge bazokisi ngai na podium nakozwa sue wapi nabukani ndenge naza boye nauti radio balobi ke awa nazwi shok ya makasi boye yebaki yo te vraiment pasalité ya kanda nayebi te bubulu yondela soki atalaka tv to atalaka tv te papa sikoyo jaloux nasutuka bazobetana nga moko mozomona te bato mosusu tozobengisa bazwa kobomela bato conseil. Et voilà, très chers abonnés, de retour sur ces plateaux. Je vous rappelle encore que je suis avec Yannick, fils à papa. Moi, je suis Dadi Dikamba, l'artiste en abisso, Atika Bisso, paix à son âme encore. Donc, mon et s'est reposé na Kimia. Donc voilà, toujours continuer toujours na image de côté là. Bon, Monica Ranenge, les cas qui étaient à Kanda très fâché. À la kisi, pota azoki, à la kisi nenge bilamba et katani à daki vraiment brutalisé. Donc, si comme matane écoute na scène wana, bah tout ça penser écoute on mata shooté. Mais si ça qui tient comme mata, c'est que à supporter qui font ba douleur, mais après ça qui message moko contre Bubulu Yondela au salon yé muta salaki ke azala humilié de la sorte. Et après, tu as une arrestation artiste lité ya kanda ba kangiye par rapport à émission, mais ça j'appelle ça qui une émission et c'est pas ça qui peut famille ndinga ba ke famille ya Bubulu Yondela bo memela esango et c'est pas ça qui bangote yango esali kelelo lité ya kanda akangama na ebité Yannick fils à papa biso bino pe ba artiste na ebité vitesse maloba auto moni lité ya kanda lobeli wana na imaginer déjà kanda zala ki ah maman moni lité ya kanda aza artiste comédien akosa comédie na ye
na voix na ndinga lobelaka mais azobimisa maloba moko boye oyo eza msu choka oyo choqué msu fe na biso bubuli yondela parce que moni toza batu même singa pe ndolinga ba imilenga te olinga te mutu mo afinga nga soki ndenge ni te parce que moni monde te batalaka biso boye ba oye ba déjà ki makamuni ezoleka na mboka na biso donc doit to sa makambo to kita déjà valeur ya mboka na biso fali asa grand artiste na mboka oyo azobeta ba sa biloko mo kitoko bato ba sepela donc bino bokomo sa deba ba biloko bongo esani ekitaka zomba mais nga passe esa nga kaka ki ya komona ndenge babilambe katani zomona esa ka passe na ba pota ba choki na lokolo nini mais na landi pe mission oyo lité ya kanda sali a lobby par rapport ya vena so bubuli yondela ki message oyo bozo ba vidéo botinda na famille bola kisaye vena biso pas na famille munene ape na famille bandeko baza bana baza banani baza donc papa ba mususu ne ba kozu la message wana ba ko mona ngo ndire ke aux autres déjà ko kize na biloko mongo boso na bandenge nini comme si pe ndina ko lobela mais omoni na ndenge lobela ki bongo lobby bien si alobela ba ta sécurité ba liaka fufu lala ba minene na bazo ya nango eza pamba ba OK ba poto ngai bazolia po même ba mabende eza pe musu humiliation yango moni tamsu via taliki comment yazo finga likunzi protège nanga o na osala ki et protéger batu mais pour nous protéger batu ba ngepe ba protéger yep zomo ba ngepe ba protéger yep parce que ça artiste donc aya ki defa bo protéger mais on va protéger qui était na sakanda wana na sale mission wana abimisi maloba tamsu na sakanda mais ebi ke na vena ba sula na bango bo kasi tu makambo ne l'équipe lité kando ke sura pa falite OK concert OK ndeka bato likunzi bazana na batana ya vela so bubuli yondela pona ngana osenga kana ve alimbisa petit na ye parce que zaba maloba mo boyo petit tamso loba ki via sepela na ngote choka ki be petit amoni ke nga za artiste munene neni vie bako milenga batindika nga bakatanga bilamba isa ki passe donc pona ngana osenga kaka ki na vela so bubuli yondela alimbisa mo muke kaka. Vraiment, merci à vous, très chers abonnés. Je crois bien qu'on chute vers la fin de notre émission. Boyo Kika Kanenge, artiste Nabino Yannick Fissa Papa, a outcopé sa message clair et ça lié pas c'est attaque artiste Amona qui était à Canada qui humilié. Et puis, tu as quoi prendre sous qui est Bakanga qui est par rapport à Maloba. Message oyo apesa qui et pas ya Boubou Liondela et je crois bien que avocat na ya leka ki dans émission apesa qui message bi que dossier zo landa makalate na si ba fan ya Lité ya kanda déjà partout dans le monde bazo soutenir et mon artiste na bango akozonga makambe kozonga normal robano leka na émission ndinga leka ka ba théâtre ndinga salaka toujours na cadre ko CP Sabino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater de nos programmes Mossa Kolishako TV. Abonnez-vous n'insistera trop parce que bien nous ça la kebiso tozala. Donc boss abonnez vraiment massivement na habité fils à papa mot de la fin na yo ekozala nini pour toutes ces émissions na biso. Ouais mot de la fin na ngai ezaka ke ba vina nga tu ba soutenir groupe tapis rouge de Didi Kamba la Ligue des Champions likamna mututé même na diabul ba continuer ka ko soutenir biso ndeti vena biso Adisha motomètre architecte international Pierre Malongo mauvais architecte international de ouais ngwana vraiment na bosanité papa na biso kumwa pap mobala merveille ba solution dans le pesi bambo te pesi bazali na bosanité venanga DJ Love originaire de Paris na minute mtakangi Paris c'est DJ Love originaire de Paris to mtasimbi kota muziki asimbi nyoso oza na fête oza na matanga oza na nini lukaka DJ Love originaire de Paris contacter na pesa bino numéro na ye eza wana na pesa bino po eza ramo po bato benga ke ora pesa papa ndenge nini na benga DJ Love ndenge nini donc numéro na ngwana na bosanité maître Pidems maître Pidems olympique maître Pidems mboto na ngwana 0030 code de Paris Antoine Chiga na peso mbote ba bi Chigolenga les banquiers na peso mbote na bosanité mama Yvette Boaka na peso mbote mama Alice place bozali na peso mbote na bosate mama na biso Fifi Tombo la japonaise na peso mbote merci vraiment bandeko tout bolandanga. Merci très cher abonné bino bozalaka toujours wana pona kolanda ba émission na biso na Mossa Kolishako TV. Un grand merci à mon boss papa Michel Chako, un grand merci à Montréal Yula Kinyami mtazalaka wana toujours pona ko fournir bino ba image moro ya kitoko et un grand merci à Tansi Touré la malienne ma copine privée et un grand merci aussi à ma maman Hortense Amba
Un grand merci à Clova de Panama depuis Paris, Bambote Nayo. Niven Koumou, Niva Chic, ma tante chérie, depuis Bruxelles, Bambote Nayo. Et sans oublier Olivia et Sombe, grande sœur propre. Parfait depuis la Zambie. Et sans oublier King Song encore, les grands réals Nakata Zambie, Bambote Nayo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et à la prochaine. Voyez, le mignon aïe. Mokile commune Sengo, mokile koti sukali po etenini. tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Musakoli Shako télévision Chaîne za moko. Ngai na ebisi bino boye tala. Bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision Kule place tomona babiloko akanda. beaucoup banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube ekomi elengi Yako mona bagay. uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien Ba émission. Ba histoire à solo. ba magazine ya bien Koseka elekina kosekisa na koseka. nga moko papa woko naza awa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Musakoli Shako télévision Chaîne za moko.